Ale kumanga motema moto yaya. Yo kaka Kinshasa Nabiso Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB Kinshasa et l'équipe partout. Mbote pe bon dimanche na bino nyonso na yebi ke boza ebele ya kolanda magazine na bino bopona KNB ya lelo ebandi. Navi soki mutu asungio il faut koyeba ka koloba merci. Kasi ko kamwa ke ingratitude et comment makasi à tel point que batu mususu ba koma koboya kosunga baninga. Bolanda élément oyo. Kangwana tozolo ba ingratitude eza mabe na vie. Eloko wana so oza nango na bomoi na yo quelque soit justice nango pa nzambe za rapinza bien te. Parce que ozayi na mutu wana edaka yo. Donc yo komi na mbongo olingi o aider te wana eza déjà ingratitude ya mabe. Même tout monde a même na ba famille papa bokolio atangisi yo ba classe esili banini tout ça yo moi ne recevoir rien. Ba biloko wana eza rapinza bien te. En tout cas vraiment pour na ngai bato basala ba biloko wana il faut batike ça bien te na vie. Ba biloko ba sala d'autre part même na ba na bango même na bakoko na bango baza na ba relation pour na monde to vivre na relation. Lelo tozomona mutu mususu osalisie otangisie azui musala mais à parvenir kozwanyo à charge asombeli même lupango atio na ba misala banini tout ça ba biloko wana en tout cas vraiment bao basala ngo batike ya mabe. Na vie amoureuse ingratitude ali na vie sociale pesali ezali de part et d'autre ezali biloko kabola hein na vie sociale ya loko ngai lelo na saisi mutu na compter na ngasiriwo nini mote na salisi ye kaka mais lelo soki mutu wana yebi nga saisa kiye il faut yeba ke moi muninga na saisa a reconnaître ngo ingratitude ali ko zanga ko reconnaître loko muninga sali yo ya ba bien ingratitude na salisi yo mais yo en retour okoko wanga no ngai pelobi ye kuna eloni boza ma pasi basi mingi ba yeba te mobali moko boya monele pasi ti lobi pe comme par hasard hein ayenini ye apesanga nini on comprend so talipe batu musuba somla basi bandaku ba camion mais moi ça pas venir ko baki ya sana ngani on comprend wana za ingratitude ba bien na mona ngweza pasi mingi tangu tolingani na tangu ya pasi na pasi watu ozalaki na ngonza mba sali asungi tozumwa eloko ezokoko sunga biso na bana me yo tikinga okei ozwi mwasi mususu okena mwasi wana eza kitoko te me mibali bayokela biso pe mawa tangu yo zolinganga oyeba ke pasi koya mais fozala ozala kozala ingrate zala reconnaissant que nzambe asunga makambo ne sala makate epesaka biso basi mingi pasi biso pe basi kolinga te ke kaka tango mobali aza na mbongo mingi olinga ye otika ye na tango ya pasi wana kobima ingra malamu na tango tolinganaka na mwa tolingana na mobali tolingana na tango ya pasi na tango ya bisengo toyebaka ke mobali azwi eza esengo ya biso bamama mais soki mpe azangi ezali mpe pasi ya biso bamama malamu tozala biso nyonso tu tozala maloba moko kozala ingra te mpo na mobali no mpo azangi obwaka ye te linga ye mpo eza na esengo mingi ekosunga mpe yo bino mo botikola na ndenge bakino balobi na micro ya KNB par rapport ya ingratitude na vie amoureuse biso tokosenga kaka na bandeko na biso ya basi mpe mibali boyeba kozala ingrate devant mutu oyo eda yo na baniveau nyonso oyo ozalaki nango mpo soki okomi ingrate epa na ye to ingrat ekozala malamu te ingratitude eza péché. Kinshasa eleki partout. Mituka ebele etambolaka na Kinshasa surtout ya transport en commun ezalaka nango na ba tableau de bord te bolanda ndenge ba chauffeur balobi. Tableau de bord ozoka d'avant na tableau de bord eza ba makambo ebele ba kilométrage ezali
chauffage nini ya mano ya mafuta banini ya mafuta biloto ya température nyonso wana feza banini ya sous glace tout ça ya ba frein mais makambo tout feza les a très important bon wana ba chauffeur te moto wana na aller na kata camion 1 tableau de bord d'avant ma clientèle sur ça te na okumba carte même béton vert na sur ça te na okumba te pour tableau feza là fait ba l'axa chauffage net otambola ba kilométrage na otambola mana mafuta makambo tout fait ça là ce ça na bijara patron na moni munde peli pona nini toke garage barangeant pona ngai to za ba chauffeur belé mais mutna ndenge ayekola musala na bon leza yango nde busolo oyo ezoko indiquer vignoso ya mutuka parce que mano oyo ezoko indiquer que mafuta eza na tableau de bord oyo ezo l'accès chauffage eza na tableau de bord le biloko wana tango eza te otambo na imprudence pokozwa likama obimi pe zoba sans le savoir osoki mafuta esili mwinda mafuta ekoki kopela yo tableau de bord ekufa oyeba ndenge ni indicateur ya chauffage ekoki komata yo tableau de bord ekufa oyeba ndenge ni le sans tableau de bord mutuka eza en bon état te esenga foko orange yango po yango nde boussole oyo ezoko avertir yo chauffeur et pour passer na bota mutuka nanu pe ya plus ezali oyo bengi kola eloko oyo ezobongisa fieta mutuka yango bengi porter tableau de bord non okotambola te pour kilométrage mafuta mano chauffage nyonso na tableau de bord soki ezosala te motambola ezala te kolobana kosala ezali deux choses différentes kasi mingi ya bato oyo bapesa bango ba poste ya responsabilité basalaka toujours le contraire ya mayele na bango ezalaka nini yo Kinshasa l'équipe partout bandeko balandi magazine KNB Kinshasa na biso lelo to kokutana na ba kinoa ba ebisa biso ezali constat oyo to sali ebele ya ba professeur na biso ya ba université batangisa biso na ba droit mais to sali remarque loko makam oyo ba batangisa biso na ba université eza makam oyo basalaka na monde professionnel te yango to kotuna ba kinoa ezalaka pona nini yango no to mona moye basala musana ndenge sengeli ezate hein esengeli kolanda de près ekozwa ba matière bango bazo tangisa bana bongo bango tindimi oyo bango bazo tangisa bana bazo sala yango te ko bazo sala yango bongo bana sikoyo bakosala ndeni esengeli balanda biloko bazo tangisa bato ba mettre yango na application esengeli kosala boyo okepe na monde professionnel osaleli yango mais tango bango bazo sala le contraire eza malamu te wani loko wana en tout cas et puis ça biso pasi wani na moni iloko esala bango ndengo wana za mbongo nde tanga moni mbongo a oublier limisanga eza injure te mbwa tanga batinda kiye kende kozwa moto na mboka tanga moni bisengo ya mboka ale aye ko vanda libela alors bango bazo landa nde mbongo ba mali ya mbongo moni ndengo wana a oublier même que non soit bato votaki ngai za bato oyo abosha ni même eza malamu te iloko wana eza penza mabe koleka il faut basala eloko yo bango batangisaka o bakombaka na syllabus eza mususu nako loba lokola so koti na kati ya mboka na biso na gouvernement na biso omona plus bato amayele bazali et bato amayele wana eza la plupart ya ba professeur ya ba universitaire omona bato wana baza nommé Ozomona sur le terrain, ausala musala moko ya malunga te. Mais quelque part so akei, oyoka azo ba français ya kitoko, anglais ya kitoko. Alors azo se nommé que non, naza professeur attend ça quelque part. OK, batona lelo, lokola baza ba professeur na université, so peut bien sur le terrain. Il faut tout le monde appeler misala ya malamu. Lokola bango batangisa akuna, ba pesa ka bana ebele ba éducation o esengeli. Alors lokola bango baye esika o baye ko sala. Batuana pe batumi baza éduqué. Alors bango faut ba éduquer batuana. Na moni loko sala bandenge wana eza moi le meilleur o bakuta esika wana. Te ezali ba professeur nyonso te. Hein? Eloko ya liboso na lobi ke ezali ba professeur nyonso te. Po ngai moko nazali intellectuel na sala pe ba études supérieures ba professeur na biso ba banda ko tangisa biso biloko. Soko landisi bango sur le plan physique, social, professionnel, au moins que baza ko appliquer makambo batangisi bin. Même pour le moment, pour moi personnellement, je sais que tout dépend
de l'éducation de base. Hein? Ce n'est pas puisque vous êtes professeur à l'université. Ce que vous êtes déjà malhonnête, vous êtes escroc, même si tu as été à l'université, même si tu as terminé le master, l'air yoko sala musala dans la société, vous avez un sala habitude na yowan. Mais ce que vous avez éducation ya base ya bien, vous avez ici na instruction, vous avez valeur universitaire, vous avez okosala musala na yo malam et puis oko respecter ba droit na ba norme na ba principe oyo ya vie oyo ya social oyo ya mboka na yo. Kokamwa ba parents misusu bakoma kopesa bana na bango ya mike mbongo bakende kofuta na école kasi soki ebungi ekozala responsabilité ya nani? Ezali nini ndenge olakisa mwa responsabilité na ye puisque mwana mosusu soko bani bazage kosunga ye te akoyeba ndenge kozwa responsabilité te. Soki mpe eza etant ezali okoki kovérifie ozomoni aza na récit na ye eza problème moko te oyo eza teke nyonso ozokoinse mwana mpo acomprendre responsabilité na ye te eza malamu te. Bon baparent oyo bapesaka bana bakende kofuta minerval na primaire et secondaire ya malamu te. Normalement parents il faut yo moko comme en école au futi on a se rendre na ba réalité mususu. Il y a de ces enfants pour que ça mbongo accueilli aye les soyez fort ici. Ça dépend ya éducation mwana azwa na baboti na ye. Oyo musu baza malamu mwana mbongo na comme ça on école. Mais musu baza ka soki mbongo na zu yango aya ko sala maka musu utiliser yango na espoir que azwa mbongo mususu. Mbongo musu na kozwa ngote et comme maintenant vers la fin ba examen comme pembeni ba ko benga na ye ale mayela mwana esuki. Moyen pas que le ba parents que mbongo na lia ki yango ezate. Donc au fond éducation mwana azwa soki za malamu akofu comme ça on école. Mais soki za mabe mwana ali mbongo wana. Eza bien, eza peu bien te. Ce qui attend âge ya muké, eza bien te par rapport ya âge ya responsabilité. Mais dans le contexte ya responsabilité, eza ba la qui sait déjà la responsable, a oui ko s'engager que parents za toi za te. Kala phénomène moziki ezalaka ba valeur ya bien oyo ezalaki kosangisa batu autour ya likambo. Kokamwa lelo ekoma esika ya makambo ya mabe mingi ekoma kosalima. Ndenge na moni ndenge ezala suite na bozwinde mutu esali neti bozwinde esali neti basala ngoli suite bozwinde komi mwa difficulté komi mwa passe conseil na opesa bango tosala ka effort tozongela mwa ba mutualité na biso po bano aider biso mingi na kala mutualité banaka kozala ezalaka bien parce que banaka ko aider ba famille mingi et même batu mingi au bazaki na ba difficulté à partir de la mutualité bana osala qui va s'en sortir. Mais souvent constant dans ça les que tu as au monde abus et côté qui tellement mingi et à partir de la mutualité les ana batu musu bana pour respecter vraiment ba norme té o ça là que moyen batu ba continuer vraiment pour ça le sous la mutualité les ala qui mais avant les ala qui ceux qui vous avez la mutualité, mon qui est ponctuel, pour la contribution ponctuelle, pour la rendez-vous. Mais ces derniers temps, ils sont sous bon côté. Les lots vont rendre visite et les lobbies pour rendre visite, c'est tout un problème. Même pour la contribution, ils ont vraiment le société. C'est par rapport à ça et ça qui est battu, c'est découragé. La mutualité, ça m'a bêté. Ils ont idée ça m'a bêté. C'est seulement que biso bateau, tout ça dans 4 il y a idéologie tu vas respecter les principes et les normes et la mutualité. Musique et bando salema, bon et bando komonana, bon et monana katia batu, bato sa misala, bazo futama bien, mais pour le moment bato futama bien te, misala pe zate, yango moni makamyo so na ikufa. Le ko le kufi makamba musiki, ekufa libela po e boma mabale belé e bebisa misala, bisa makambo belé. Et si la ra bongo ezongela susu makambo wana. Docteur Dieudonné Ngoy apesi examen nini mutakoki kosala soki azali na rétinopathie diabétique. Donc, d'abord, il y a
le traitement médical, c'est-à-dire on doit baisser la glycémie par l'insuline ou par des antidiabétiques oraux. Mais pour le moment, parce que la rétinopathie diabétique provoque ce que nous appelons très souvent un édème maculaire. C'est l'édème maculaire qui est à la base de la baisse de la vision chez le malade qui fait une rétinopathie diabétique. Et donc, on doit soigner cet édème de la macula. Et l'édème de la macula est soigné au jour d'aujourd'hui par des produits que nous appelons des anti-VEGF. Des anti-VEGF et même et aussi des corticoïdes. Ces produits-là, c'est un traitement récent. C'est le traitement qui se fait aujourd'hui partout ailleurs dans le monde. Ce traitement consiste à donner des piqûres dans l'œil. C'est un produit qu'on donne des très petites doses et on injecte avec des très fines aiguilles à concurrence d'une piqûre par mois. On donne 3 fois pendant 3 mois et on essaye, on suit le malade avec l'OCT. Parce que lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibroblastique au niveau de la rétine, lorsqu'il y a des néovaisseaux, lorsqu'il y a un décollement de la rétine, lorsqu'il y a un glaucome néovasculaire, ce n'est plus un traitement médical. On fait maintenant une chirurgie. La chirurgie a lieu lorsqu'il y a des lésions de prolifération fibreuse au niveau de la rétine. Et c'est cette chirurgie-là, nous la faisons fort heureusement maintenant dans notre pays. C'était un calvaire pour nous dans le temps, il y a quelques années. Mais ici chez nous maintenant, nous arrivons à faire la chirurgie au niveau de la rétine. La chirurgie, c'est ce que nous appelons très souvent chez le diabétique, lorsqu'il fait une rétinopathie diabétique proliférante, nous faisons la vitrectomie. Kokamwa phénomène libanga ekoti na musique chrétienne. Boyo kandenge bakinoa balobeli likambo yango. Musique ya kala, papa mombaya na lelo, na différence eza makasi. Papa mombaya tanga maki nzembo ne so tali ya lo téléphone na mikolo ekokani te. Ozoka nzembo eza maloba ya kitoko. Oya maloba crée lekebele. Mabanga neza atina te mutu foyo kama lobo za kata musique pour échanger mutu. Kaka mabanga ekomba kwa ba musicien mokili na ba musicien chrétien différence ezate mabanga l'équipe mingi. Différence ezali tokoloba parce que natanga kala to bande komona ba musicien bazaki penza ebelete par rapport à le musicien chrétien to ba Matou Samuel, ba frère Patrice, ba Deningon à l'époque bon. Il y avait frère Mente au départ, mais ces derniers temps, toujours remarqué que n'importe qui qui est dans le studio, ça allait le renailler. Bon, on a comme chrétien, mais moi, je suis là, écoutez-moi, et puis dimension musique, il y a Matou Samuel, il y a Manakala. Le temps, on a senti que malgré ma frère Patrice, on a tenté de maintenir la qualité de la mais quand même, différence, c'est Ali Tokoloba. Bon, différence, c'est Ali, moi, Mouké. Pendant mon appel, chrétienté zaki na kati o mona pe o senti pena ke soki mutu azoyemba ngo senti pena ke akoti pena na kati ya nzembo mais lelo différence ezali différence ya lelo ezali musique actuelle chrétienne actuelle ezali ke lelo mingi donc to bato luka ba copier o ya kala mais différence ezali kaka ke chrétienté nde ezangi kati na bango yango différence o ezo sala entre musique chrétienne ya kala na musique chrétienne actuelle musique chrétienne ya kala na lelo au moins na kala musique chrétienne ba musicien chrétien banda koyemba mingi ndenge Bible lobaki non prêcher gratuitement mais ya lelo ce que le comme comprenant que na producteur comme ba banda ko lela bango mbongo ils appellent mbongo hein c'est que la bénéfice mon bout donc mingi ba suduki lango ni ba comme c'est tout ma banga ba comme boire ba ba biki non c'est pas qu'il banga na quelque pas futa ngai de ngwa les suppo na penza me penyati comme mi pour l'argent
mais ce qu'on est ma bangande ce qu'on est de trop au lieu ba parole ils ont même biso na dimension za rebelle comme ce qu'on mabanga mutu boy kinganyo bo mais ils ont vraiment dignité na kati ya musique chrétienne conseil na opesa kaka ke ba maloba ya malamu ya bien ko même biso na dimension de ezala ebele na kati batika mabanga ebele po mabanga eza na tina te mabanga ba obwa ke za muta mokili. Kanga photo na yo en mode selfie seka moke pe buka kingo tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB eko bosa na ko aimer page te. Assistance humanitaire, éducation pour tous, lutte contre l'injustice et la discrimination, égalité de chance. Pona moto nyonsoye, pourquoi kakabango, pourquoi vamos sous-souter? Fondation Jimmy Mukendi ezosalisa kosunga bana bazangi makoka kokenda kelase. Buzoba oyo ekoma kosala mamikolo na musique congolaise toyebi te soki commission ya censure ezalaka susu te. Bolanda réaction ya bakinois. Kokoloba eza vraiment déplorable, eza mawa mingi pe soni. Je crois ezali na ba période moko comité censure ba telemelaki ba musique na biso. Pour na ba bêtise au toande kota na ba télévision na ba orchestre pe minene na ba artiste na so minene au tubiso stoyebi ba bande ko suspendre ba album mosusu mais lelo censure na été ce qui eza ko exister parce que toti komona awa papa mukonzi ya mboka aoti même ko primer ba musicien mais est-ce que ba tenaki compte il y a ba bêtise on a monté à binsa tumutakala bozu bo primer c'était par rapport à quoi? Par rapport il y a bêtise ou bien par rapport il y a âge à musique bazanango ou bien par rapport à nini ce qui tozu evoloko yé a viola nana ebi yango tena kata kishasa aw a viola mwana muke mineur casier judiciaire neza déjà ya ko pola ya ko beba mutu amudela na bozo ke ko primer par rapport il y a quoi? Est-ce que justice na biso mboka izo sala toujours salaté? Je crois que makambo eza ibele botra ba clip bimi mikolo ce ne sont que des bêtises, des sottises. Oyo papa na mwana ba ko fanda place mo te batala. Te pona nga pena eza dinte, eza bienté talara ba te valelo. Totala rango famille, tous ensemble papa zali, maman zali. Totala ba musique ya bongo na ba leki ba jeune fille et apena dinte. Mais biso ba congolais toni ko copier ba biloko ba tout fort. Ba américain so ba binisa basi na ba sous-vêtements na ba soutien. Eza nature na bango. Biso to ba congolais to batela nzoto to bomba nzoto to ebi ba mama kalande banda ko bomba nzoto. Banda ko lata ba maputa ba pal na bango seke nzoto pena basi feza ya robomba mais lelo to koma ko copier ba mboka mususu ndetse ba États-Unis et pourtant que biso na bango to nature morote. Na koyebisa na eloro mo na koyebisa bango tant bango ba wali mbongo biso ba éducation ya ba petit sœur na biso ya ba petit frère na biso ezobeba mais bango ba wali ba mbongo ba vivre bien na bana bango po bango nde ba pesa ba accès ba musique wana ebima à part ça vraiment ba bongo sa place wana mboka na biso ezata normal normalement culture na biso bebi biso to zabato ba mutakala te wana za ba culture ba européen musique opena nde bazokenda ngo do na yebi kututi eza vraiment malonga te ezo sepelisa te ezo sunga te moya otala ngo elongo na bana ezati ipo ezo bebisa déjà ezo bebisa bato ba musique na biso bango nyonso presque mutu olongo la zate bango nyonso si comme baza ba envoyer diable baza na mission moko ko détruire population mais la plupart ba musique na biso mingi surtout mingi la génération mingi ba ya mikete mingi ba papa nanu hein avant no biso 5e génération ba papa nanu ba papa lingi mingi ko beta musique ba bêtise ya mi balé totala dano ela telo wala tsa danseuse na biso ela telo wana atanga na ko somba ngoti tsa ona tana bana ngana ndako eza soni la ksaba ni to sera kande ba soigner musique na biso ba konzi na biso na ba journaliste na biso na ba producteur na bango ba bande nini donc ba cadre bango na musique na bango ekenda bien. Merci Nabino na attention au accorda kibiso KNB alelo et komi na suka botikala toujours branché na programme Nabiso Kin et l'équipe partout.